ba croix rouge bazo kanga bino toto comprendre te ba biso to somba ba fiche to sombi yango ba biso to somba o ba plaque to somba plaque o ba to somba plaque ba carte rose yango sikoyo ba kita la mwana ba kita yango chaque jour ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Merci beaucoup papa. Ah maman, et ça m'a bé. Il faut le sangwa. OK. Maman, et ça m'a bé. Biso to dawa bato chauffeur. Mais ça m'a bé. Et loko ba ça les ça m'a bé. Bon chauffeur nenga saboé. À ça na vitesse. Ah qui négocie ka batou. Mais yo na vitesse au quartier contact. Pour ça accident, dans cela to nenga nini. Biso to chauffeur, to fandi. Siko bata misala oyo. Bake misala total bango. Ya. Donc comme kaka na ba soda jemi. Baye. Chauffeur ana la permis est normal. Ana mikana est normal. Mais aye akati akama chauffeur. Oh to se vérifier na bureau. Ça peut arriver parce que ça accident mon bouton deni. Bah si c'est ça la maka. Si tu as un accident, mutayo ça la bine l'octra sérieux na akimi to za accident salami. Mais ngai mo konde chauffeur. Non c'est vivre hein. Mutayo ça qui au ça l'accident. Akima to aujourd'hui en charge. Akokima. Ya kimi yo suis en charge. Aussi charge. Ya makamunyosa. Oko futa makamunyosa. Chauffeur moto. Biso soba. Ah maman. Ouais, il a la situation est vraiment les gars. Ah voilà, surtout na tchangwa na éviter na ba commune sous za kuna bandeko. Ko biso tomo la ke situation régime des hommes qui parlent à SNEL. Pardon, régime des hommes. Situation courant qui parlent à SNEL. Ce biso situation transport nanga ko qui peut biso po. Ba croix rouge bazo kanga bino. Toto comprendre te ba biso to somba ba fiche to sombi yango. Ba biso to somba o ba plaque. To somba plaque. Oh bah, to somba plaque ba carte rose yango. Sikoyo ba kita la mwana ba kita yango chaque jour. Sikoyo elo to ba te. Et pour que sini ba kanga biso. En plus to na ina tuna service et transport. Et ça, puis la mission l'État n'a mis tout au monde là était parce que tu as mis le service moko service moko tu comprends était étant la mingi na spiter mingi DCC on connaît baté on quitte mutu tant qu'on quitte ça pas la carte contact à tous en ordre aux en ordre pas solennel l'autre c'est ce qu'on est bossa bino comme nous sona bossi bo tuna bango poste na bango za nini bo za kenya tuna eloko te babasa yembo te mama baloba tuni bango boye bisa biso to sala siko nini parce que quand tu roses bo sombi quittance bozo payer mikandana so bozana ngo siko ese bosi mo vanda pena bo tuna bango bolingi nini tuna non tuna lo ndenge nini obula na nzela nini obula na note tuna combien na eza ujana eza so ba benga so bi jemi eza mbata eza la soki ba lo so bi ba fwandeti na bana ba moto ba siko wana kitasi to aki na mukanda to so mukanda carte rose to so carte rose to komi na kitasi to komi suti na fiche siko ba fiche si on mona suti to koma suna digo musika ba okanga biso casque eza to ala posa tata mokonzi apesa biso di taxi zake atia biso na notre ayebisa biso to so ba plaque to so ba plaque na ba $35 to komi en ordre si to ba te na ordre to koma la poste nini en plus mboka na biso comme peuple comme vivre na mboka ne lokola mupaya tozo vivre na bakakaseri moko inutile era okanga yo te bazokanga yo bazoloba nini mboka oyo ekomaka babongo viapo emataka susu te ekitaka susu te obima 6h bazokanga yo 7h bazokanga 18h eza déjà drapeau déjà kiti mais 20h oyokangi manyema contact akoma kuluna service ozotambola na bacamion batambola na DC7 batambola na baspiter bakanga bayaya priske eza nini papier eza nini oh fiche à identification fiche et terme 15 000 francs moteur ça nango so misi fiche ko kanga bazokanga bikangela mwenza eloko ezate bola soki nani
tracasserie à côté, il y a un homme, mais on a policier là, il y a un homme pour la côté. Pardon, dans le but pénal, Bolande la biso bien, Bolande la biso pénal bien. Toko ma miibi, toko ba kuluna. Manyama yeyo, baluka moto. Tozo luka mo na passe, tozo bimaka, tozo tika ba boti, ba bota bana. Tozo bimaka na luka. Abisa so office de respecter ba loi na bango. Tozo binyoso. Siko, bakanga biso zanini. Déclaration biso mutuya. Déclaration biso mutuya za balongo la biso service oyo. Et tout le monde a demandé c'est pas pour aller. Ekangambila bino se kangambila. Alors on a demandé c'est pas longo lango. Chemi attends na chip. Baba ko tambola la bande c'est pas speaker. Non quand ba ya ba camouflage ya mabe. Police ko tambola na chip, chip pa lete zapi. Ba chip pa lete zapi. Tozo ko kate, ba c'est pas speaker. Maman, là c'est dans les aboyés. Tu sommes pas document nyon so tracasserie si la terre. Balingi to somba ka leçon, bien to somba nini. Oya sika. To lembi ba document l'état zate. Abi misala biso mukanda. Maman, to tuna bango no. Abi misala biso mukanda oza honnête que kwa nga biso te. Eza nini? Normalement eza nini? Ba biso biso e ando bien. Non si très bien. Ceux qui to somba full, ceux qui ka leçon, ceux qui nini. To lembi ba document. Est-ce que vous tuni bango boye bananu? Bosala nini pour que boko makimia? Totuna baloba boye mukanda autorisation tosombi kitansi tosombi carte rose tosombi nyonso babimisi tosoma metrakasele leki siko nini kabo tuna bango deja bolingi nini pour que tosala na kimia bolingi ni bo eloni esa boka na bote bozala nordre na moto bino bolata casque bolata butine na makolo bosomba plaque tosombi plaque bozala carte rose na ngo bosomba so mbamisu si mususu mukanda. Est-ce que ça arrive que olati casque olati botine aux un ordre de makangio oui oui et ça plusieurs fois Kolobi boya kozana posa bana sabiso PC na policier banaka te PC banaka te policier kanga ngai asenga quittance asenga carte rose asenga mukanda 15 000 mukanda 25 000 mukanda moteur ezaki 20 000 comme 40 000 oh 15 000 oh 25 000 chaque jour somba quittance na bakanga biso ka ozana na casque ozana na ngote so hospital e baluki bakanga mutu tu moteur subakuta bakena suba c'est PC na policier musala na eza nini PC musala na eza nini maman OK merci beaucoup biso bata moto tozala bomoko te na sansini biso tosala kopa transport so totana konyokama na mboka oyo eza biso bata moto tracasserie eza epala biso baninga balobi tosala grève biso tolingi kosala ngo te bango bata mituka bese bimaka toka mpe baningazi bango bese bimaka na une année deux fois mais biso bata moto mayele wana mwemu tozana no ba idée ezate baninga balobi tofandi te okanga so totali bien ezate yo monite so bino bovandi bonyokola pe population par rapport à mutauta njili alors ça na vie population po bakonzi na biso bazana posa na biso te tosunga bango basunga biso te po biso bata moto so tozali bomoko lokwa bata mituka tosala kopo moko transport de tofanda. OK merci beaucoup. To super réaction à papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Ngakombo Jean-Marc. Bonjour motocycliste hein? Chauffeur moto gaga. Ah mutuka papa, meka muke ko déclarer que ça commentaire par rapport on débat ça na tracasserie. Boyebi soute unité ni ya police ko yo kanga bino. Atoza nord de baye bakangi ko pali ombongo. Na habité mais quand on ça mon commentaire sur ça. Donc place on a vraiment na habité na ba konza mboka bazo mona ni mboka yo tambola. Donc na habité policier donc la police zanini. Donc ba police pour musala bonga nini. Donc roulage pe ya pas, police pe ya pas. Donc ba moto comme moi ko tambola te. Biso ba chauffeur to nyoka mapona ba police ba tie bango wana. Les alata to da regate makasi fu wasa na fo ba bongo semboka boye bien te. OK, donc ça peut être client comme maman ça peut être client. Ah mais quand déclarer mouké sur ça. Merci maman na maloba o pesi ngai. Oyebi biso toza na biso peuple. Biso to aba peuple mais biso to aba peuple toza sima ya ba chauffeur. En tout cas ceux qui parlent ngai basala même une semaine l'état sur la bango solution tozo monango. Biso to bimaka to kena côté ka to matanga ba DCC.
babilode bakokotela bachauffeur na fenêtre bazowela vola na babilode la police baunité nyonso babimi kaka mpona bachauffeur est-ce que ezalaka mboka nini yango batambolela bongo batali su kuluna te batali su miyibi te ka bachauffeur kuluna aza lisusu na valeur te mpo bakoma kokopere na bakuluna donc bango vraiment bilanga na bango ekomi ya bachauffeur ngai naza na nga client na bimaka mais on tomona trop c'est trop so epona ngai basala même une semaine basala te mpo ngai nga client population to nyokoma te mama bazwila bango solution balongola baunité wana nyonso batilongola bango bureau de la police bakoma kotambola même na yas kokale bachauffeur esalaka te ngai naza na ngai na mobala chauffeur te na ngai na ngai mpe na mutuka te mais tobimaka tozomona trop c'est trop merci maman. Merci beaucoup maman. En tout cas maman na ngai tolembi tondimi fati beton comme mon conseiller biso aza mwana mboka aza congolais asunga biso aza susu aza le père et de mère maman na ngai atoza susu na kabila te po toloba o kabila aza rwandais ceci cela ujani aza na nzela banyokola biso fort babimisi na bato ya mikanda bazonyokola ezala Pascal Sainte-Thérèse seke biso bato ya tiango mpena soka ntima endile tokemba fort bandaki bantseki nyonso awa ti Sainte-Thérèse kingasani toleka te balongola baojana na nzela mama na nga balongola baojana bazonyokola biso fort balongoli ke songo batie wana achange siko baoya ye oyo mpe batie wana eza pena moyibi pena parce que mosala eza te embouteillage moyen pe te mama batekele biso misusu mukanda mosusu fiche wana $15 fiche mukanda $30 mama tosa esikoki moyibi yango liloba na ngai eza boye est ce que loko boza en ordre bosali eloko te olati casque olati mpe botine sikoyo eloko est ce que bosi botuna bango ke tosala nini pour ke tokoma en ordre balobi tosomba plaque balobi tosomba mikanda oyo balobi ya $10 tosomba bakitance ya 500 nzela naza na kitance nana mukanda oyo babimisi ya $15 wana naza na casque nana plaque carte rose naza na nyonso tu naza na biloko wana nyonso bayeka bakangi yo ye ako ayokangi yo omoni nde bozwa wana mwinde epesi mabe mama donc ça je dois comprendre bien le roi bossa déjà en ordre bakomi koyeba noma infraction mwinde epesi mabe mwinde esali boye clientèle esali boye amende 100 000 mpona minde epesi boye amende 100 000 francs soko opesi 100 000 te bakatoli kitance okefuta na bango fati nde moto atie biso bakomi koselaka chef de l'état makambo nyonso wana baoloba nini balongola ministre ya transport wana akoka te kaka se po esila bachange bato mosusu boye te mama biso tolembi biso vraiment tolembi nde eza boye zela mokanda oyo $15 pesa nango na explike bien mpona mikando zela nanu mama omoni mokanda oyo yango batekela biso 27 000 document oyo 27 000 francs tosombi yango balobi na biso eza autorisation de transport so tosombi yango trakaseye kozala lisu te balongwa na oyo baye kobimisela biso lisusu oyo totosoma oyo ngana otosoma okala te na commune awa na maison communale tala mosusu na kati ya document oyo bomoni nyonso oyo eza awa nyonso eza awa eza na carte rose siko toyebi te importance ya carte rose eza nini importance ya fiche d'identité oyo eza nini po nyonso eza awa yango eza awa mais bazotekela biso yango 15 000 francs nga na uti osomba yango 15 000 francs congolais mais eloko ekamwisi ngai nyonso wana malgré ça me baotika bino kaka kimia te bazotika biso kimia te bazotika biso kimia te tosomba baplaque 75 000 francs 75 000 tosomba plaque tosomba quittance 500 francs chaque jour batuna ministre provincial Bokoso na média na Top Congo alobake par jour azwaka $12 000 azwaka par jour Bokoso azwaka mbongo $12 000 ya quittance oyo tosombaka chaque jour batika biso soki balingi biso tosala musala bien tosombaka quittance ya 500 francs
toza na plaque balongola mokanda oyo ya $10 lobi biso bato lobi tokobula te toyebaki te ke lelo ekozala grève ya bato ya mituka tozoyebisa chaque jour quittance le premier ti le 30 maman na ngai 500 zongo bayaki so quittance olemba ndeti nga quittance etonda donc ministre ozwaka mbongo $12,000 par jour bomoni ndenge toza boye biso tokóma lokola esclave ya ministère ya transport na mboka oyo yoka ministère ya transport babina biso boye tosomba plaque na valeur combien ya $35 wapi plaque yango oyo baye lisusu oh non il faut osomba lisusu mokanda ya autorisation de transport biso mpe toboyi te wapi yango oyo baye lisusu oya kokota lisusu stratégie mpona komanipule biso peuple congolais nyonso wana mpo nde tokorevandike ekomake mokonzi ya mboka faci azosala eloko moko te stratégie ni bakomi nango baye lisusu biso mokanda lisusu kombo nango ezali nini fiche d'enregistrement ezotewa na valeur ya 15 000 francs basuki wana kwamba te chaque jour tosombaka quittance tala ngai ekomi paquet chaque jour tosombaka yango 500 francs Baye benzo bomba ngo bien. Nora dollar na porte-monnaie. Sur la fin de l'année, bakoyi ba pesa biso ata moi bonus moko boye. Mais ba pesa biso te loko moko te. Soit maintenant 500 francs. Par semaine. Vous comprenez? Par semaine, fois mois. On dépensaka combien? De 3. Unité nyonso to ya armée ya mboka oyo comme police routière. Ya kokamwa na mutuka ya anti-drogue ekomokanga bamoto donc ina croix rouge na ba drogue pour interrogation yango biso chauffeur moto lobi boye biso mutuka wana gouvernement ayoka biso bourgmestre ya commune ayoka biso colonel na biso ya changu ayoka biso ba chauffeur ya moto tolingi te tobeta boloko po mutuka wana tokotumba yango na bamoto totekaka drogue te eza mpona anti-drogue batika biso kimia na lobi boye ministre ya transport na baburkumese oyo banome epa fati bandeko na biso bouti na ngambo ya idps botika konyongola biso tobunda na bino tozonyokoma toza na bana na bandako balaka na mboka ya moto oyo bino na biso tozalaki ngambu moko lelo oyo bokomotekela biso bamikanda cher bokomotuna bakotindela biso babandi oyo bamemaka mabende mpo bayaboma biso na nzela tolemi makasi bobando oyebisa biso état de droit vie sociale ayotina bayaboma bino esi arrivé mpe déjà ke babomi muta moto oui na matete kuna na matete maison communale ya matete basi baboma déjà wewa moko kuna epa babandi oyo bakomi oteka bazoteka mikanda avec oyo pene eza solo so moni bango baadéclaré boye eza pene ya solo naza mwana classe nazoloba eloko oyo nga nazomona c'est pas normal oyo baza kosala yani puisque komi nini tolembi na mboka oyo tolembi mpona nini ngai neti lobi bato bakanganga basoda bato mikanda te me basoda bakanginga balenga mpe 25 000 lobi ka dimanche soda dimanche asengaka quittance dimanche lobi soda asengaka quittance est ce que bato mikanda dimanche basala mais nga soda lobi asengaka quittance ya nini na mikanda lobi dimanche akanginga mpe plus moto alianga mpe 25 000 akangaki osiko na motif nini ayebi se konika quittance yanga kangeli otoyakala mikanda quittance mikanda ezalaki te mikanda nango ezali natambola nango mpo nde nalatisaki te yango natamboli nango te po epesanga mpe kanda. Ok, bonjour papa. Bonjour maman. Papa tomoni mpe awa epe oka motocycliste te en fait singa aza motocycliste te c'est que mam ozosama oyo epeso passe pourquoi parce que tozoyeba te bandaki bazosala mosala yango bandaki bazosala te parce que basoda mingi bakona bango bakuluna bamona moto etelema te moto etelema te c'est-à-dire baza na déontologie militaire te ce sont des kuluna oyo baramasi mo quelque part nde bazodérange bato na biso ya moto deso mpe ça passe
comme le rôle l'esclave il y a mboka Congo abiso tout ba congolais c'est-à-dire baza bato bazo accompagner chef de l'état tu vois mutu nyonso oza en dehors ya idée ya chef de l'état aza lokola 1-23 parce que bazo nyoko la population di manière tozo comprendre pourquoi basa so bon bon en fait gouvernement ne siko e ba la recyclage ya basoda ya biso parce que basoda mingi baza ba kuluna baza ba faux soda c'est-à-dire baza ba soda te et c'est un gouvernement ça la recyclage ya basoda ya biso. OK merci beaucoup tozo ne comme fort maman tozo ne comme yango comment na mboko osela bato ba policier oyo te simba chauffeur simba receveur o te mesika oyo bosi camion yo soda oyebi poste le temps ça te o ta poste le bout o quand receveur la problème minime bato le bela biso to futa ba ticket ba receveur na ba chauffeur pour la protection ya biso parce que comment yo chauffeur uti wapi o di soda no uti wapi bout o quand la biso maman wela ba vitre mituka ba kota sina ba fenêtre bazo kota et maka te poto ye ba pe bango pe muna musana na ye e la pression na yo tika biso maman ye fasi beton yo ka biso chauffeur à receveur biso anjilo ayo ka biso so mawa biso to camion ayo ka biso ba mawa ta sacrifier elengi trop to kemba to nyoka maman na vie toi kanga elo monte musala te eh maman ezali nango maman chaque lundi bese bimaka bese ngwa nini basombisa biso bakita signer to sombaka mbongo ngo bisike kenda koyeba na kate tokobula su te tokokenda bakamine kobima nango su te mokonza mboka ye moko azwila biso solisa te tozalaka boye. Mama, président mboka yoka biso depuis masina tia makolo na vetu neza musika makazi ozaka transport mais transfert ezate yango ye makolo Bota le roi mwana boye vraiment. Azana na commune njitro Masina. Auti Masina atamatane mutuka melelo matongo te po ezate. Aye tima kola yo déclarer et ça passe mingi. Siko ni na ko le bana. Kambo mais pas qui peut makambo azokoka te. Siko ni na ko lo ba. Na ko lo ba faut pas on sami tuke bula. OK, merci beaucoup. Dans le roi de commentaire on te écouter ezate. Mwana boye, ya mukie boye. Maintenant, je manque même des mots à dire, Matro. Bonjour Yaya. Bonjour. Comme on a artiste Carnos. Oui, artiste Arnaud de Mega au Salamouké, commentaire si ma camo parce que trop c'est trop. Pour bisouté, il était ni à police à Goyo Kangabino, na courant rouge, à Zoyo Kangabino. Alors, niveau tracasserie, oh, qu'on le banni. Donc, des gars, mouté, mais sous à son avis, mon compte, n'a pas bête à tout massage. Pas Bakoufi, mouté, mais sous à niveau moi. Mouté malangé souka n'était pas souka. Bah facho moninga. Pour moko alors que là laisse pas pour voir na yo. Lola ba tout, lola bango. Bon comprendre donc c'est vraiment triste donc les cafards. Les cas donc bana moto so kangi osimika moto boy contact balongoli de to tika misala ba moto bien ndengeni to comprendre te ngana ko senga mai papa so nganga boye papa nini mikanda boye bele tam susango mikanda za complet mais bazo kanga kaka ya to bimisa tala mama tala nditi mikanda zali na dog taki chance aza normal mais bazo somba maka non matala osa ici a photocopie o photocopie d'origine ozotambola d'origine ebele ombuka nde oyo combien oyo 25 000 oyo si oyo 15 000 oyo kimuta mabe siko bilobo osuka fati beto tala biso kambu bozo la biso kinanda kuna de ya kaserezo le kama siko na nyoso ko loba nini pour que bako malé mama biso à l'aise ministre transport azuka mona mabatu bazo sala pondi mutoko la tolbani mutoka roulage policier omoni policier omoka mutu amoni kuluna ya société c'est biso go to mona su yandre te anoko la biso akenda ziza boluki la biso yandre azola na masolo na be mama na biboya ministre transport makambezo le kazo mona na yango te
na de bugumesa na biso njili asombisa biso ba mikanda oyo aliaka mbongo oyo ekendaka wapa atinda bana na bapoto biso bakangaka biso ebembe na akufa tobona biso akufa bugumesa na biso njili alukanga akufa mama nalobi boya biso ba chauffeur ya moto tokoma ba ennemi ya ba policier to tokoma ba ennemi ya ba roulage toluka mbongo ebele musala oyo tosala oyo ezokita nde to ya kuluna na mboka oyo mais degré bazokanga biso do tolembi toyembi te so totika moto bajeune bazongela kikuluna to ndenge nini bakonza mboka batela biso likambo oyo ndenge ezokendela. Bonjour mama toloba boye toza ba monta ba ville ya Kisasa toza bana mboka toza bétranger te tozo regretter na gouvernement congolais bazo maltraiter congolais lokola bétranger vie mboka eza na bien te basociété baentreprise ya leta eza te attends tozobula mpona kodebrie kobokola mabota na biso tozosenga na ministre ya transport tozosenga na ministre ya transport ayeba kozwa responsabilité na ye tanke ministre ya transport makambo ezosamba na ville ya Kisasa aza au courant to non tosengi na ministre ya intérieur ayeba kozwa responsabilité na ye mpona la police tracasserie ekomi na la police na ndenge osakana te omagine policier azotika souciete azotika poste na ye mosala kobima na boulevard kosala tracasserie ezalaka te vraiment gouvernement ayeba kozwa responsabilité na ye bana mboka banyokama toza baétranger te amemangala chauffeur ya moto donc eloko liboso na bananu tokokopo ete na Congo ngai na diplômé na sisi na leki misala ya te ka moto nde osala na moto yo eda ngai na miliesa naoki mpe bana mosusu sikoyo bayebisi biso tosomba badokima tozalaki liboso moto ekisa plaque na tokomi tosombi plaque tosombi casque tozataka baketch tosombi badokima nyonso me tikaka seki esila te policier pese miyoko de tina bakwa rouge bawoka bamoto sotokokola te sopo chauffeur ya moto abula lese na Kinshasa tosomba lisusu nini po tosombi te badokima tu nyonso tokokola te policier akomoto mbona pense mopanzi tiene mopanzi policier akomona électricien bon toyebi te nyonso balina tuna bayebisa biso nini lisusu tosomba mpo tozala à l'aise ozala notre te mama susi na biso eza moko tozosenga na ministre ya transport aofficialize document kaka moko mpo tosombi autorisation de transport botia baplaque totie tosomba bakaske tosombi bolata baketi tolati mais esengeli su nini mpo biso tozala à l'aise tozotuna question na ministre ya transport esengeli d'abord ye moko gentili mobila quittance atekelaka biso toza na parking te alobaka na biso ke mbongo ya quittance eza mpona baparking awa parking eza te bato ya station bakoma lelo babengani bino lobi bazongisi bino mpo parking eza te mbongo ya quittance ekendaka wapi ngai naza chauffeur moto mais likambo alobi deja ngai lebakisaka lukambo moko nde naza wana siko awa nyonso toyeba bapakanga biso te moto omonaka moto avandi na nzela awa alala na kimuta asa malembe nayebisa malembe nayebisa mama omoni moto alala na kimuta na balabala na ntongo tokomi kobenga ye mokonzi oyo akanga bamoto oyo boyboy bana bakanga biso nateni nini balwataka toyeba bango excusez, bonjour maman. Bonjour papa, comment nani? Comment on a Gloria? Papa Gloria, mais comme que ça m'a commentaire c'est ma camono sur les calilo na ville Kinshasa. Maman, il y a le besoin que nous en avons arrêté ma casse parce que moi on a biso to éviter ceux qui bazo meme la biso na ba façon nini. Ya liboso na elo na roloba, omoni tracasserie no sama na mboka o eza vraiment makasi. Et c'est pour cela au moins le loba chauffeur ba grévé pour la raison pour laquelle il y a tracasserie. Même si biso ba motocycliste, tu appelles la tracasserie makasi. Premièrement, so talinette si pour venir ba document o. Document o na oyo, o ne se za yango za a. Mais tala siko loro ba sali, ba tekeli biso on a valeur à 25 000, on a valeur à 15 000. Mais so rosi oyo na oyo, eza na ra yango moko.
Preuve que Jantini Ngobila a vraiment Mouibi. C'est un aventurier. L'époque, il y a André Kimbuta et Zalara Bouité. Malgré tout, BC Banda Kobima mère, il y a Jantini Ngobila. Après un mois, BC Bimi. Après 2 semaines, BC Bimi. Finalement, tout ce qui est là. Tant que biso motocycliste to agir et comme que non, bana moto. Nzoka bazo tala teke oh bango bazo sala. Biso to bana moto to ba responsable. To ba responsable to na basi. Non, to na mwasi na bana. Et non que ba maltraiter biso c'est comme si bana moko mikie. Non, basi te. Mwasi. Voilà la mwasi moko na bana. Maman, elle on dans le bela. Au moni en vrai dit tout ça étranger té. Tout ça étranger té toi ba congolais. Tout ça biso na biso. Congolais onyokola muninga na yemo congolais. Nous sommes eloko ça biso pas ces années. Ndeti eloko ngaka mola reza anti drogue ezanini. Akanga batadiamba akanga bata ya ba bombe banini. Mais camion anti drogue camion anti-drogue et kanga mutu o azokumba moto camion anti-drogue ezo kanga mutu o azoku a conduire moto eza na sens te to na changu major mo aza ana district aza pemba ma ne flora no ba vandam ye pena mdaluwa ba 207 aya ko luwa a 100 000 a louer yango ba do tambola toke tozo même na poto sous les infractions te na bakangela yango ozomona neti moto oso misanga muka sotali identité ya moto ezana na carte rose eza na kombo ya kolo moto eza na adresse ya kolo moto eza na numéro ya monteur na numéro ya chassé so fiche ya identification eza ya ngai to ya moto normalement fiche ya différence eza ya nani po l'autorisation mamnyoso eza autorisation yango eza yango bela eza na carte rose so finalement fiche wana eza pona ni Ketch ezali, casque ezali, mais mutu tango hôtel misayo, tango hôtel misayo, alo banayo, musique ezobeta likolo. C'est interdit musique ebeta tena. Musique normalement ba pexango so ebeta likolo po muninga ko beta o klaso okate. Mais so ebeta na se ba ko kangote. Mais on va comment atebeti na se. Ko ba kangote. Ko na nyoso wana ko lo bani. Gouvernement mboka na biso. Bon na nyoso wana ngai o ngana monaka etake muta mayele na etido ngana sala omoni mamyoso esamaka bakonzi bayebi yango bayebi yango basala bakopo oyo donc eza babiloko oyo bango bayebi po na mboka so totali bien ntongo balobaki batu balala 23h balala 23h soki mpe mokonzi alobi ke tracasserie sile kosala nini l'état soki azwi bamesure na ye population akotosa oyo esengeli baoyo wana bakangaka bamoto na basimbaka eza mpo bakonzi na bango batindaka bango yango nde bakanga bamoto so mokonzi aboyi moesalama bakonzi bakose babana nalingi na bakisa boya na biso bato tobulaka na moto makambo ya autorisation de transport wana presque na mona yango kaka awa likolo tobulaka ezalaka kitase osombi kitase batie biso calme mais awa tozobula la moto sombo autorisation de transport sombo fiche d'identification oyeboye atidroke ezokanga biso ndenge bazotortire biso en cas de quoi soit na hémorragie nani ozwa biso en charge po tozodébrouiller po tolesa bafamille na biso esunga na biso moko neti nga boye naza D6 na mécanique tofofilaka misala oyo ezayebi ke de façon ke nazanga mwa différent te natelemisa mutu na coin te nazwa quelque chose ekota na poche na nga sikoyo bango ndenge na batrakasero baomemela biso oyo so pour ke bakomisa biso banani génération jeunesse na biso tokoloba ya Congo ezokende wapi po ebele bamisala na bango ezosala makuna oyo tozomona ekoma likambo ya barelation biso tozala barelation te tozala famille bakonzi te so balongoli biso na moto tokokende wapi tosala musala nini so tali bien na série ya Kimbuta makambo mingi ezalaka te na koteli te tota nde tozalaki so tali série ya papatika makelele série ya Kimbuta makambo oyo ezalaki boye te mais ntango kaka gouverner Jantini Ngobila ye baje komi bamonde mosusu eza engin fo esala oui mais tant que tu as présenté ma document au sani tika kende lele koma mama memi mwana zo bela na hôpital ndenza ki manteke ba osango
camion ekoma cimetière te mais moto azobela ngai mama mema mwana naoki etiki na hôpital mais batangandu bakanganga babike surtout bakangi yo bongo bakitisi maladi to basali ndeni bakitisi maladi likolo ya moto adébrouiller na ye na bureau adébrouiller teke mwana anaza maladi donc moto wana kokufa pe po yo kitinga likolo moto pourtant ke kana nyonso wana nini ngo koloba na gouvernement ba Hollande biso nayebi gute poso na lobi tolobi trop basela te nayebi te so tokoloba ni baédike bango toza bato bafinga biso bamoto bakulu na tututu nga aza D6 en commercial nasali commercial et administratif na collège Saint-Martin mais boulot toluka boulot na ba société mais tozwa te mais tokumba moto edanga elesa famille esala mamnyonso nga mona moto gacha famille nga mais tant yo kanyi ngai liboto na ngai eliande lobi na simbi lichette aloka nga sukuluna au moins te que toke bien te l'état azwa ba mesure parce que mo condition lobi nega bokanga te bakanga pété mais ne balobi boyo ba suspendre bon 10 jours mais ba que so 10 jours leke permis ba ça nini continuer si ya bakasi ndenge bazongi bongo nana zongi bango bakonzi bango mo mama bapese oyo bakangaka na kimbuta pourquoi ezalaki so bamoni général aye bakimaka na problème nini epuis elo mwana oloba même bamikanda oyo ya transport oyo eza commune nyonso te eza bacommune mosusu tobulaka bakangela mokanda te eloko batunaka eloko ezaka na changu to wapi eza mingi sur base eza na changu yango mpe ndenge ezaleli na commune ya libanda ezaka na matete na kalamu soki na limete mutu nyonso ya transport otunaka kitasa 500 francs autorisation transport batuna yango te don namona yango na kalamu na matete na changu ozomona bamoto ebulaka gombe eza bamoto to eza bamituka po biso awa tozobula bamoto ya gombe bayaka awa na changu awa totikaka babakendaka lese ale me biso soki tokoti gombe okomi kaka na 1 heure mpe bakangi yo moto eske bamoto ebulaka kati ya gombe wana eza bamoto to eza barange rover to eza baesprit de vie to baesprit te bamekana koexplike biso epuis elo mona obakisa utilité ya plaque eyebana te na sens nini nalobeli nabungisi moto mutu ayibi nga moto ake nango mais azwi ka plaque alongoli ake na commune asomi ne su plaque mosusu atie ok na logique ntango akezwa plaque enregistrement nde bamisala biso plaque bo fo baregistra biso normalement ntango batekele plaque wana bakotuna ye teke plaque yango zosu moto nyonso je crois na plaque na te bazwi su plaque mosusu basali nini bapesi ye soki okorompre mutu na mbongo basaleli yo mosala ya lukuta tozotambola mabe mboka deja kufa mama ngai bakoyibanga moto yake na moto wana kuna bakokorompre ata mutu wana kuna ya commune apesi melenga mbongo asaleli eplaki mosusu ojuste tokende wapi bazoboma biso bazokoenleve biso awa décision na bango bazozwa eza nini biloko wana autorisation de transport si je comprends bien eza babourgmestre ozo comprendre eza babourgmestre parce que na logique tom da sombi faut enregistrer tina machine avec que numéro chassé oyo ezaka dana mukanda mais biso ezaka nini mutu ayibi moto na changu asomelango autorisation de transport mais akene on a commune ya kalamu batekeleka asu mikanda transport ok na logique soki eza enregistré na niveau ya l'état na machine ntango yoki somba biso bango ke baenregistra bino bango baregistraka biki bourgmestre ye atieneka mwa caché na ye alielar na ye ok na logique ntango babungu na bungu bayibi nga moto wana baosala nini bakebulisa na commune mosusu bongo te bayibi na njili fo ekebula ata mosusu na kalamu mais ntango mutu wana odokime eza mpa na nga mais mutu wana na logique fo asala nini akende nango su na commune na kalamu asombeli onga mokanda mosusu mais na même numéro ya chasse yanga ok soki eza enregistré ntango baobeta da babi o eza adresse oyo ya mutu oyo asombela mokanda na tya bakosaisir ye mais biso atosomi mokanda ntango okende na commune mosusu ochange su commune osombaka mokanda moye bayeba. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, tout le monde peut dire comment on reste à man et il y a pas méga moukié ko c'est la moins intervention par rapport à la tracasserie ou est-ce que tu tout katina bata moto n'engue les autres qui pèlent sous souté. Bonjour papa. Bonjour. Mais quand on reçoit moi commentaire moukié par rapport à n'engue
tracasserie za makasi ya bata mituka ko tobolemo mapine bazo basute unité police nini we koyo kanga bango ou PCR aye police aye bureau de aye babi na croix rouge azo kanga bango ko tobolemo mapine mais kana osama muke commentaire soki balobi croix rouge wana vraiment ba exagérer pays ndenge za wana zo senga ba engager ba officier ba jeune garçon ba sisi ba diplôme ba tia bango na armée batia bango na ba service ya l'état pour respect ezala mutu asisi classe te tant botie na nzela botia ba voyou na ba voyou ba illettré ba vaurier ayebi ne savoir vivre te ayebi ko respecter mutu te bokotia na nzela azo sala tracasserie na kibuzo ba po akota classe te tozala besoin gouvernement tie la biso bato ba jeune garçon ba silisi ba zana misala te bazui ba diplôme basala na service à l'état pour baza déjà na quelque chose na mutu de tracasserie zaka na mituka te na morgue formol $150 ko passe la mutu libumu c'est quoi mutu okene tracasserie ya peuple congolais comme tina cercueil ti place bazoko no kunda mutu boyesu na ba mituka si boya la basoso to bokola na mapangu ndenga na 18 soso nanga boya ko tracasser boya ko tia tracasserie na basoso nanga parce que nous zo le kana parce que babe ba occuper souté et comme tam toto mon personnel mais mon ba yeba kangi nga te grand frère nanga Fachichi Lombo comme na voter za mwana kini boko tigala ko kanga te po ozo ko kanga na no zamboka na zo kalinga ro tata la kisa document na yo mbokar dio tala boti ko sakana bana kini to ana ba colère bo kanisa to ala ko sepela to o sepela te tracasserie boye na mituka boke na morgue boke na baliwa boke na botel au juste ces années congolais donc comme ne mutu bonga sa rodage ali fait l'automne o pesi biso kombote papa kombo nani kombo na kopesa eza ya ko respecter président de la république Chilombo akotsa organisation akamata intellectuel ba licencié ba kota na service à l'état o tout ba do sala ba tracasserie na ba vaurien là ça aucun des atta meli ba bombe na ye ba whisky na ye aya ko kanga bata mituka vraiment la pesi conseil na chef de l'état na inspecteur à la police PCR bolekisi koto bola mituka pa abi ata ndeti bana moto bazo déclarer baza en ordre on la casque azana ba carte rose azana ba biloko nyonso mais tracasserie zaka o souffrir na Congo tozana posa tracasserie te batika président na biso calme po ba o nyonso ezo kitsa ba koti ya président Maman Denise Chilombo. Oui. Yebisa mobile na zula bateau décision pour te voter. Soka zo zula bango décision te, yango zo mona bopoza ba profiter na biloko. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup papa. Ouais, tant qui commentaire kutu mingi ya otia eza na ngote par rapport ya makambo ezo sala na ville ya Kinshasa, na likambo etali transport, en tout cas ba na moto, ba motocycliste bazo lela. Donc il commentaire mingi otia eza te na okina pasi, na okina mayon to senga na gouvernement mboka na biso. Papa Ngobila, son excellence Ngobila. Mais comme on dit la situation où ils ont les cas pour le transport dans la ville de Kinshasa, vraiment c'est regrettable. Bana moto, bazo déclaré baza en ordre. Alors là, t'as qu'est-ce qu'on a ta bottine, mais quand on est tout complet, mais ils ont simbaté, baro landa et bakangie, au moins que quoi kuna, ça c'est accident. En tout cas, ils ont simbaté. Néanmoins, tozo koba, ah toza s'intéresse, tozo tika chiko s'intéresse, to meko kitamukie, kuna na kimbuta, poto yo kapiko shoba. Ma vie, il y a un motocycliste Moussoussou. Merci beaucoup à suivre. Bonjour Yaya. Bonjour maman. Oui, tout le monde est un motocycliste. Je suis sur Podcast TV. Mais comme qui ça l'intervention par rapport à tracasserie, parce que les gens qui journal grève. Mais quand même bien pour aider la population. Muta longwana njili taketi na ville kuna na makolo. Et aussi mate quand même bino ndime bobima. Mais du coup to mobimi barmo bo mabino ko tumba ba moto en plus tracasserie paille. Boze ba soute unité police ni ne ko bino. Ata bureau de ayo kangabino, police kara ya kangibino. Donc ba service no c'est ezo kangabino. Tom chose no en ordre. Mais ba yeka ba kangio pourquoi bon? Bon, tu comprends peut-être mimi ba vraiment nyoko la bisa ba policier. Les policiers sont très bien.
Si comme infraction na ti ba sala bongo et ça la rappelle nini est-ce que possible yo quand je tout na bango na nous nini on est to sala pour ti comme ça travailler kimia parce que ba carte rose bozana ngo ba mikanda to zana ngo ba casque bozolata ba botine bozolata mais au moins to ba créer le mo ya minda ya nini est-ce que possible sangana bo mikanda ko tout na bango to sala nini pour que petit comme ça travailler na kimia place to simba machette to poni quand même musana biso to sala pour na moyen de survivre si ko essayer na biso to sala nini pour que petit comme ça to kimia. Bon, il faut continuer tout le biso bango c'est pour tout ça ni pour biso nyonso to anode ndeti to anode lona biminde boye po tara feré bato babuli babimite bimite ndena bimi pona aider ma population au moins so tali kuna ba mituka babuli ezate ka ba moto na ba 3 pneus na au moins bimi na siko wana mambo ya pona ya kangana pa ba photo bango ba continuer de tout le biso bango bakanga po ni po mutako za anode. Na place balanda kuluna na place ba ke kanga kuluna mais ozo kanga bato ba aider population pour le transport za bongo ba policier ni non ko na gouvernement mboka na biso mo ga ta la biso likambo ata la biso likambo nde venez comme okende ko mabe to ba te biso to comme kuluna to ndeni e mo ga ndata likambo. OK, merci beaucoup et on a toujours continuer to yo rapidement interview par rapport à tracasserie et l'équipe atamo qui miate. Bonjour madame. Comment on a Denis? Mon peka tracasserie ba salabino ato salé en ordre. Au lati bot au lati casque aux amis mikanda tout complet mais au mona baye bakangio et je bana souté no. Va na ye mais mona ya kangio. Bureau ya kangio. N'habite ni pasir. Phénomène en fait et comment au Vandabé la police a eu Kango n'a pas bigodé. Au Vandika la grande suppose moi bigodé à Kangyo n'embouillage au quitter en moto. Oh, yo nani carte de service exact et là au mozo la sakibatino ça ça les exactement la quitter en moto. Nazo ba bon nda au résistant ndo betamo ba mbata ba coup. On a o aya tombo na lokolo, on a tombo na lokolo abwaki okuna. On a jeep et yo yo tata di batio na sa jeep. Bazi moto ba kena. Okoma kuna biro na disi ya biso ya njila. Et François Kangelio ezate yoga afutaka amande ofuta amande ozateti wako soma mote bako tumba chip oh bako tona boloko futa amande à 80 000 50 000 après moto taka serrer les gitro police moya ndeti biso awa police moya na tant colonel bienvenue zalaka marambo ezalate bienvenue za so akoti na bureau jeep vandi jeep en cas d'intervention jeep mais awa ezala colonel atamane una jeep mais aza mona jeep ezoya et tongo midi pour bo vani mukebeye o vani muke ko kanga moto jeep ya mona to mona ezoya déjà je sais pas si cameraman a copain de même vidéo na musika ba jeep ngo ya mona ndenge ezoya bon kaka ekangi bi ndenge lingi ka be bande okanga ba moto kanga bango limite wana limite ya colonel mal à l'aise colonel mo atia limite au tema ah bouma ça tient limite au tema so au tema to tema na limite so baye bakangi siko ndowe bate to kende wapi to ça ba congolais to mato lukambo tracasserie o décret ba katolingani kaso fota kit siko na mboka na siko na kende wapi ni fata tracasserie le bureau de nanzia ko kanga moto e bate pesera kanga moto to na kanga moto siko normalement unité ni ya police ko au sort salimbeba ah mutaro aza mia okanga biso mia place okanga biso ezaka PCR mais PCR ya ba hotel a be carte go ezali pour permis expirer déjà ebima lisute ata a permis aye ensenga permis te pas que permis bimate ata li carte go ata lo za casque na yo ata li plaque na sima mona normal tiki OK mais so ka ba jeep eye ka ba biode ba kuto tenga bu me sekita na moto. Donc mutaro kanga moto azoye bana soute musa les a PCR mais PCR atika sima bango ku bazo les devant ya PCR est-ce que vous combien de fois to ya awa bayaga awa to otuna bango te pesi moto te ma pa nani bolanda moto déclarer ba charger arme ba bimisi arme o to boma bino okufa le roi soso et ça il faut pas ba beti ba bomi kobeta masasi c'est tout dit mais ah non ba beta masasi te mais la gars on a chargé arme yo na bomo okufa moi ba ba persika te tika na bomo on a chargé arme donc to commande okolo baté donc ba camion na moto déclaré te so déclaré ba charger lo arme ba braquer arme parce que naza muibité ni criminel na kati pongi na lukambo mboka pas ezali mutabonga azate biso to kata pongi to so luka kimi ezate donc kimi ata muki ezate
gouverner oyo ezolanda biso epuis nyonso baza partout dans le monde. bakonzi ya mboka batrouve solution, bakonzi ya mboka bagénéral so bamekaka mpe kotambola bamona mambo elekaka na banzela, ameki mpe alati tenue civile aye mpe na camouflage ata na ketch amona mambo elekaka na nzela. Omona policier bakote na mama kelemba policier yango asali kelemba abikelela okanga moto miso ngo ekoma ya moto bango babenga mbongo nango atida bilie na bango de ekoma moto bino nde mbokoma na mbongo mingi mbongo ngo tozwa wapi babike so akangi moto olinga te moto evanda to babike o chômer soko o chômer so moto evandi o chômer na ndako babike kongola bimaka soka aliaka soka bimi abike so akangi patron ça effort alinga te moto ne vanda kuna alukaka bimisa bo moto songa na nzela yabike so akangi babike moi 40 000 moi 50 000 ebima. Est-ce qu'on a nyonso wana nini koloba na gouvernement kenyo son lobani gouvernement bamona atan tolelaka ti tolelaka ya trop amona nde tolelaka gouvernement ti sikola kwa société a trouvé solution batia unité moko oyo ekolandelaka na nzela po pese moto aza mie place okanga moto oyo olandema moto mais elongo pese oma polisi moko okanga na camion omona même bapersonnel kotobole bapina mutuka kotobole baparaprise nga mona aza victime awa tobolanga pine awa tia ballonnette ka nde na telemi boye policier mtasala biloko policier lo nasali nayebi te navandi kaka boye okita moto nasali ballonnette tu oyo oza teti donc omona takase même voiture personnelle otambola banzela omona azowela volant na policier ni PCR aluka kotata mosusu na fenêtre azowela volant akataka contact omona biso combien fois tozo ba victime ba tout biso ko kwa kuna aussi problème na lokolo azowela volant na personnel yo policier oza PCR te PCR mta otemsa mutu ka tuna mikanda tuna document mais ye policier na bureau de soye bate soki mambo bureau de ngwe banda omona beaucoup ba fazer bazaki na kimbuta dola na kimbuta ale bate on a dit ba comme so ba bureau de bele baki ba kuluna tozali na bangwa ba koma ba bureau de ko kanga moto de tracasser impossible na nzela. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai passé. Bino bozo ka de commentaire kutu mingi ontie za nango te. Bozo ka quand même ne ba motocycliste bazo déclarer bazo lela bazo revendiquer droit na bango. Baza na bango en ordre. Pour na place batika bango basa musala kimia, ba komi ko kanga bango ko tobola bango ba pine, donc baza na moyen osala lisusu te. OK, baza bato bazo kumba ba via bato. Tant déjà si bozo sala bango tracasser modèle oyo. Mutu na bango déjà zo beba. Donc akopi ko sala accident, akopi ko sala mabe de qui naibite basi macheti to nini. En tout cas eza mawa mingi to mon pe papa moko to ka pe moi réaction na ye. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Arnaud. Papa Arnaud to mon pe na ré de bisawa o meka miki o sala intervention par rapport à tracasserie o bazo sala ba chauffeur de ki bata moto et puis na bata mituka ko to bon ma pine et je bana sous bureau de ya kangi musala roulage je bana sous te PCR je bana sous musane je bana sous te nabite nino ko ba sur ça. Bon mpona ngai na kobakisaka boye toza na Congo towana biso bakongolais biso nyonso omoni makambo nyonso ntango na Congo mokontinent moto azwaka na droit no ya koloba mpo congolais acomprendre ndeti lelo namona eza journée mo férié mais bato baza ebele population eza ebele babimi te na misusu fai na ndako mpo wana oyo bachauffeur bagreve toanda omona mo mpe amomona so bachauffeur basali mwa greve omona mpe eza na motu moko mpe akobima mpo babino tracasserie eza na moto mabe eza te mais baagent mosusu bose déplace na botika no bachauffeur basala mosala ekobanda manda 6 omona 12 heures omona mpe gouverneur mpo alobi selon te toanda akofifre mpona otanga kombo ya gouverneur te mpo aza kuna ya poste na oyo azalaki eza moins différent mais mo ebiutano mpo bakonzi ya mibale oyo nga na omona mpasi eza ni peuple azosouffrir pourquoi mpona nini mituka ya lete eza moke ekoprendre charge ya population te yango moni mingi baza na kinshasa batia mituka nango privé elesaka bana ebokola bafamille yango moni bamoto eya mwa mingi na kompani moto asombika eloko na ye atie eloko ne ange mpona ekotilaka mwa mbongo mais ya pasi eza nini leta na biso aza na charge ya kozwa peuple congolais te pourquoi mpona nini PCR aa na droit routière ya nzela policien bati oyo osaka na contener okoma obima ti na prince osalaka tracasserie na sansi nini na mboka mosusu so policier atelemiseke mabe yali mewa biso tozokamwa omona policien abimi na prince policier abimi na prince osala tracasserie PCR avandi mpanzi mais PCR ye mwa azoloba no oyebisa PCR ke mwa basali bi 50 kuna PCR azoloba ote mambo wana etalinga te boyesa bapolicien entre temps PCR mutu aza routière ya nzela azolanda ayekoma policien FARDC bureau de tout consonance na nzela na bato bafimba omona bango baotambola na bajine baketch spinter
o te tokanga bachauffeur o mpona so baloba so chauffeur so atie mwa mbongo mo hors de prix si hors de prix est-ce que président so atie bato na mi okotana kaka kokanga bamirana koyebisa biso nani yango mpena aza na droit ya kokanga bachauffeur so basali mbeba mpo na ngai moto aza na droit kokanga bachauffeur so basali mbeba ezalaki pcr ezalaka pcr mpo na nzela tomona policier te policier so batie place wana osala mosala osaka wana mosala nyonso kokeke biso toyebi ke policier aza wana mpona kotia ordre mais leloko ya policier yango motia sous désordre mais na poste place batiki ye wana azozwa ya kolia te kafo yango atraka sepwani na biro pla batie bango miyibi bakomona bango te bon akofanda wana parfomona mpe azeli mwa mpe azwi mbongo te moto akofanda banda jour moko ti 30 jours azela mbongo mpo nini okeyiba te boyo aza na bana na ndako na kala ezalaki omona mbongo pendant un jour ti le 15 ozwi mwa ndambo ekoma le 30 ozwi mwa ndambo mais lelo posa omozela mwa omona mpe azwi mpe mbongo te donc na mboka na biso longa na osepela mwa moke bameka mpe kosala komoka bien mpe okongole mpe ase retrouve elo nini nde tinga na koloba bato ebele baza na Kinshasa basali biloko privé etambola mais biloko aleta etambola bien te pourquoi po kimuyibi eleki makasi omoni na mboka na biso so otali babiloko eza privé zwa ndeti mituka oyo etambolaka na nzela ta lelo transco na population azomema lelo transco population azomema na transco ntango balobaka bosala bato dede naki lelo nde tosala lelo bachauffeur basali grève baokanga yango te pwane mais soko ezalaki ke ngai naza chauffeur ya mutu oyo eza privé mponga nabulaka mais comme si nabulaka na ntraki mbuta naza agent sécurité nasala mosala nazoprofite mpo nasuka nde mwa ndunda bapeti wana badame mais transco ye wana ata population azotia tozomona policien te tomoni mbila te sécurité mpe population erefandike te mais ntango tozalaki liboso so mabe ali tokobamba transco mabanga mpo biso togreve teke bachauffeur mais transco azosala mais so totali population ndenge otambola transco akoka te batika population sala mosala na ndenge esengeli longola bato nyonso batie na nzela baonyokola population omonaka bamoto etelemi baye bakangi ezalaki na site omona na kala baokanga basi na mibale kotitina mpo na prince toyebi ke te mpapa ya longola bato nyonso na prince na obeto olisesemo mpe ayebisinga bia papa ayaka na kala ntango mobutu ayebisaki eke papa tuni mobutu pourkui nakuti population ebele bazoteka na alobi rien population nanga na Congo baza bariche baliaka mbongo ebele nomoni bato wana baoteka bamai oyo baoteka baji wana bazwaka yango fele nde mobutu akosaka pape mais na tour oyo babi te so papa ya kotimbela yango moni balongola population na nzela papa monaka Kinshasa toviva riche non toza bapauvre togarde pauvreté toza nango te tolinga tolakisa bolamu mpo un jour epesa biso mpe mama mpo na ngai nafelicité président na ngai Fachi Beton de na bosani kutu bourgmestre ya ville ya Kinshasa na félicité bourgmestre na nga André Kimbuta osela mpona oyo asala mpona mabele na ngai ede nga naza congolais bon baekolo ekeseni moluba ana droit na ye muteka na droit na ye baekolo eza ebele mais ye mo mobutu alobaki tokokabola mboka te soki biso no tosangani te donc olongo awa oke katanga oke mbushimai oke bandundu oke wapi tozaka mboka mo pourquoi poni tokabola mboka mo tokabola mboka peuple azosouffrir tala no lelo nayebisa keno ata na to ya lipa so tokeno na to ya lipa nga lelo na 5 bana na 5 bana mais mama adefisa nga mapa so lelo na yolinga mapa so na pesi mbongo te so na mapa te na pesi mbongo te donc mama na mapa so elinga mapa ndenga na zo pouvoir wa pesi mbongo soki na mapa te na futa nyongo te wasi ko nyongo etikali na futa te ke so na futi bana baoliani oma te to souffrir kende no yo mo oza mama mbote pona cameraman na musama kasi bo sala Nzambe pena prendre bino bozo mo charge pona ba congolais so te lelo artificialisation Congo nde mboka etambola tozo souffrir tala mboka ekomika ba moto omona nyonso wana nini ngo ko bana gouvernement pona ngai azwa moi kimia pona population na epo pona ngai elo mona koloba ya makasi pena atala kaka ba action privée ou essayer ya batu nda comprendre mo berere na en tout cas tozo chiter na biso déjà eza pasi pesa mawa et commentaire mingi kutu ya rotia eza na ngote en tout cas peuple eyoki population landi penza
doléance ya bana mboka ainsi que gouvernement mboka na biso je pense que boyoki doléance ya bana mboka ba motocycliste ba chauffeur en tout cas bazolela ba osa siko ndenge nini siko imaginez-vous mutako uta na njili awa aketa msu na ville ezamo impossible pota mwana makolo a souffrir makasi alors bateau baza wana pour le soutenir bango na transport comme bango ko ketika bango ti na ville ou soit bateau ba na ville pa kota chango siko bo suka wapi akuta na mutu wa policier rôle na yete parce que rôle au kanga ba chauffeur mituka na cas ya infraction ils étaient comme sous PCR service police service roulage mutu ko sa ba ko jouer rôle wana au kanga ba chauffeur mais lelo to mona policier ye akangi chauffeur bureau de ayo tobola pine na mutuka o panza ba paraprise non c'est pas possible yango to sengi na gouvernement mboka na biso botel biso likamo parce que biso pito na pour ça déplacement biso to saka na mituka na moto ba sunga biso ndeti lelo ba gréver à cause de la tracasserie et l'équipe makasi bana moto ba bimi ba sunga bango ba sunga quand même population pour le déplacement ba comme boma bango ko tumba ba moto où irons-nous to kende wapi son excellence gouverneur de la ville à Kinshasa ba chef à transport papa Fachi Béton yoka lolaka bana mboka ba leli en tout cas bo sunga population et koza malamu mwengi en tout cas édition na bisa mokola lelo et comme nango vraiment na suka na pesi ba remerciement nanga et belé na bino nyos oboseki li bakuma malamu botika ki misala na bino bo disposer temps na bino pona ko landa édition ya mokola lelo sur makambo etali transport nzamba lola apambola bino et na remercier ba boss nanga tel que mon boss Roni Malunda ma boss live bah merci à trop et puis na bossanité qu'on remercier mon boss Yannick Malunda ma sans oublier à Mama Laura Chou na remercier caméraman nanga wazaki na sima caméra Josué Mbungu bavi mona muke na bangenge na ye oui en tout cas édition na biso et comme nango nasuka na pesi mbote belé et pas ya papa Richard Ebwe ba mbote belé et na bossanité qu'on souhaiter ba mes sincères condoléances à toute la famille Kwedituka et particulièrement à toute la famille Makwiza, particulièrement à M. JC Kwedituka Makwiza. En tout cas, on a souhaité ma paix à l'âme et papa Jean-Pi, en tout cas, mon lit, et puis mon Kimia papa. Et mes sincères condoléances à toute la famille Makwiza. Merci beaucoup. Tu as dit bon, les choses ali koya. Na bonne sanité, il y a des personnes qui ont salué et que ça m'a bien mis en CPLAT. Miss Piancolo, Balabi Messier. Mbanzani, monsieur Michel Mbanzani, babi le grand pêtre na quartier 7, kuna na immeuble scellé et babi yonde makambo. Donc voiture nous tétami, baby couleur, nulle part ailleurs chez Missa Piancolo, Michel Mbanzani que je le salue à passant. En tout cas d'ici monsieur tos esili nango en tout cas le pena mabanga za mingi te puisque makambo tolo bela na ville de Kinshasa eza triste. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande di sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te